Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka Basango ya Afrika Basango ya Europa Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka Basango ya Afrika Basango ya Europa Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Sur Otelngamba Alboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au la réalité. Tu es toqué na continuité, il y a moi Nandoki. Tu es na continuité à volume D, il y a moi Nandoki aeko boma papa na na poto. Ndoki akwei na poto. Tuzawana. Et là, on est au rolinga tout le bavant to tia audio to qui est comme suite et fin. Oyebi yaya na nyonso, il faut beaucoup prier. Car ande na sarabino mama. Yo musala no olinga akova na ba no nanda kute. Bitambola tambola na poto. Olingi ovanda te. Nyonso ka ma copine. Nazo ya kotika bana pa na yo. Oui yaya. Ma copine a un problème te mais bato baza nanda kwa ma copine. Oyebi état d'âme na bango. C'est ça. Yaya bana ma copine na yo oyebi état d'âme na bango. C'est ça le problème. Moi non kendolia kindoki nanda kumsusu akoya kolia yo. Oya uti Kinshasa. Mission ba pesa ki depuis Kinshasa boma papa na ye. Abanda ko boma papa te po azaki musika na papa. Aye ko zwa chance ye na poto bandoki balobi obanda ko pesa raison pour papa aza musika. Mais na minute oze sika mona papa no na poto pourquoi ozo tarder? Bandoki bachaki pression a boma papa na ye. Yaya na kata audio o ko comprendre que na kata couple ko swana eza mabe tant bozo swana diable aka kokota na kata na kata audio na otela o ko comprendre que ndoka yaka na se ya bandoto ya ona lobai na première émission soko ki mwana gangi na butu yaya telema bondela telema na losambo yaya eloko eleki losambo ezati yaya bana nyonso bana kindoki te ndenge na lobai na première émission exception eza na makambutu bana nyonso bana kindokite bana mbanda pe bana kindokite ezo dépendre na ndenge nini mwana koleli na esika nini mwana uti c'est ça eza même na oyo mo pe obota ba pesaka ye kindoki eza na batu musu ba pesaka bana na bango kindoki o surveiller pe mwana makasi mais erreur mo ka ke salama ya muke muta profiter peseli o mwana kindoki c'est comme ça yango to lo bana poto ba erreur eza mingi na ba mama bo ketika bana partout bolingo sangana na bato boyebi esika ba utate ko sangana na bato boyebi état d'âme na bango te c'est malheureux mais na kata ozo kama amba somo yayo komona mutu mususu bwana kata ndako comment yo kokota toilette ozo tikela bato ba déchets fécal na yo bato ba ya kotala c'est la sorcellerie déchets fécal osali toilette otiki ba déchets fécal a okosa habiter na bosana ki non c'est la sorcellerie l'envoûtement. Et ça, bandoki baza ko envoûter batu na ba déchets fécal car à toilette ndi tokotaka. Ok kuta masuba na ye to okuti déchets fécal na ye kindoki mombango wana oyo kango na kata audio. Ozo kango na kata audio. C'est-à-dire ba sorcier ba na ba manière rebelle ya ko envoûter batu yaya. Kindoki ça na ba manière rebelle. Et ça mutu mususu kande na sabino na ba émission. Ndoki ba ye bakeka na ba acte na maluba na ye. Okoye bandoki yaya. Maman na biso abi des shows na landa na ba émission ebele. Makamso banda lo bato zalai net ko douter mais zwa siko oyo loba bande ko ba yoka ça. Yango moni eza bien tant ozo landa émission des shows de Denar TV yaya. Landanga na boke bio comprendre eloko moko ya bien zwa po na yo ya mabe boaka. Bible lobi ya bien zwa ya mabe sa nini? Boaka. Poto lo bebele te to landa audio tozo ke na ona suka lelo po audio eleka mulai na première émission tozo zongisa deuxième audio peto suki sango awa. Avant tout commentaire, landa audio, peto kene na koshite, et bon oto pesa ba commentaire na suka ya émission. Landa audio, to suka ki awa, landa oyoka. Miso la ngai boso na ki non na dominer na ndako mena koka kite. Parce que na côté na bato prière, ba ni ta nani. Et lo boso ngena sa non. Non na ba ni ta bato nani oyoka na ting. Na ba nani. Oyo connecting. Kozo. Nala kuna. Kozo. Yo. Oyo connecting.
on a mené pour ma camion, ça m'a bien pour Danita. C'est pour ma bibi. La semaine là, ça a eu ma bibi. Jour on a dit que ma bibi n'a pas fait bonjour. À vous répondre maintenant. Oui, bah qui est lobby ma bibi. Sauf vous quatre sur vous quatre. Il y a tout. Il a qui n'a pas produit, il a qui préparé à la lettre. Je vais être bon. Maintenant, sur la maison, ça va. Je suis matinée. Je suis matinée. Je m'entends sur la bonne ça va. Je suis un peu quoi au sale. Je suis toujours comme essimité. Tout est là où. Comme essimité. Nous qui la nini. Toi le barreau le nom va bien nous qui dans. Merci. Lobaka. On a été dans la coupe. On a banné qui couillait net. Il n'est pas né. On a beaucoup de temps. Oui. Après, il s'est mis caractère. Après, c'est des caractères, ben là, toujours ensemble. Après, des temps, papa, tu m'as pas un colère. Tu vois le caractère, tu dois m'en casser. Après, des temps, tu t'entends bailler pour te sauver. Comment il s'est raté? Comment t'as gagné la jour? Continue que le son. Quand on qui s'atteint. Continue que le son, on a qu'à la. On a pour des excuses que. On a une cible. Et si on commence des années. Après, il y en a qui est obligé. C'est une mission. Mais nous, on a demandé ça, on a qu'à possible bâtir. Mais nous, comme technique, nous sommes. Comme technique définie. Comme donne un exemple. Exemple. C'est sur technique. Technique, on appelle ça exemple. Exemple, les boissons. Un peu contrôlé. Nani le relais. Vous savez, le boussin, il est le relais. Le bon casse tout le côté. Tu bloques en lien. On doit vous faire bloquer en lien. Pour ceux qui voulaient bloquer en donc ton volet bloquer en allez bien nous sommes connectés beaucoup malade. Nani ni la scène donc sur le bili kambu. Mtu abo ya moté. Donc sur le bili kambu mtu abo ya moté a contrôler en moté comme le bili ezaka bongo. Voilà. Mais nous sommes et tu gardes toi aussi ma tête est l'omoko. Amen. Et l'eau comment nous sommes et l'eau comment tu te gardes aussi mba. On vous tape le relais, on vous a soumis. Bilo kolia, ka bilo kolia. Nous sommes la papa, nous sommes la papa biloko, bah c'est un envoûtant, on donne que c'est biloko et l'eau côté. C'est quoi envoûtant la bloc à la batunios? Comment nous sommes la bloc à la batunios? La toilette, on a un okuta. Il y a un envoûtant. Et ça banya yo. Banya na yo. Oh ben nous quand c'est ça batchi qui nous que ça qui a yo. Des excréments, c'est mauvais. C'est spirituel comme l'excrément mot. Abisama nini na bamba papa na bamba nini ndeti mo bona lokolo so maki nditana alinga ko tanda me na bamba nditana na be simbating o bamba ngwa pazaki
La première, j'ai pas marre de quoi. Esimba te makambo nyonso esimba te makambo nyonso anita bametodi nyonso mvuto nyonso nazala esimba te tito makambo oyo ye ekobima oyo tito nga mona ekoloba ngo nalobaki ona volonté nanga te nayebi te solo nini epuse nga naloba makambo wana nase retrouvaki bango nalobi makambo wana to nazongisi ko nga mona komovana na komonetuna nango nalobi makambo oyo to makambo nini alobi yango po tozwana bato esanga kobanga te biso toza toujours wana ata balobi nini boye me kobanga te minute oyo fo kotiaka distraction ifo bando otya bilongi ya mawa ifo bando osala makambo lokola moto aza menance ifo bando osala nyonso wana il faut banda donc o banda ko kosa bango ba comprendre yo te kaka donc ba comprendre tout ça mdeni o banda ça ka bon yo nyonso na bando ça bon bando ibisanga lelo lo ba o nyonso wana nita nyonso après tina makambo o nyonso ndane te yo kumanelo ete lo monte simbi ti le ko komane ti le na yo bima boye ti le bina beaucoup remarquer na ba prière nyonso le monte ba aussi c'est comme bouleversé le monte tape la monte simbi là et le aussi maté ba bien chanceler ndeni ba tona bien chanceler son ndeni parce que yo le belo aussi maté yo na le ba tona chanceler là avec ba ndeni ba zo benga là c'est le balan de là tika na lo balan ko baté tika na lo balan Nanda poto solo na bango bit nanga comme ezaki na bomayo comme na réussir te pour l'instant que na réussir on sentait parce que na va faire le quoi ça était donc pouvoir moi dans le soutien encore ce que ça le monter en plus peine na zozonga et singa ozozonga banga te et là comment tu tikanda kwa nata yo ozate et continuer donc il y a un blandi chancelier c'est plutôt on a la qui va na vendre kiano on t'a bien qui ngati Christine qui Christine parce que comme ngana zonga ne baninga batiki ko ba chancelier pour ça tanga na kei na zongi na mais otika likane lo mona ndako ekupa ekobota parce que ebo pesa kindoki bongo boza chancelier kindoki na nini pas solo kiano no boza kindoki na nini donc à travers Kabagene ya salaka oyo Marlène mo on ba makamune so on so on na kata fon na ngai on obinisa Chico elle avec na botika na combien de jours pour la mission à Nusila pour vivre botika ba jour tanga combien de jours combien de jours que non pas ça ba jour combien de jours c'est un mois yo ne senga ki bon temps ne se bon ke bo pesa ba po katelenga ba ne so nga komoda ne komoda ezana bon depuis ça on va se combien de jours depuis ça on tient na combien de jours la vérité bambeki baloba pe vérité ta kosa un mois à 3 jours aller oui ba ki on donc ba ne ko pesa nga donc ba comme ko pousser nga na ça on vite c'est un 10 jours mais c'est bon qu'il est en cocaté 10 jours en cocaté parce qu'il a non coca sauté na pouvoir sauter dans cocaté non cocaté parce que ton coup na yeba quitter na sala makamnyo so to ba yeba quitter makamnyo so na sala ke simba te boss ko ni ba yebi buina wa sauter cocaté na mona ki donc mal à l'aise sauter bon 10 jours tiens combien de jours 10 jours on tient combien de jours c'est pas plus de 10 jours au lobby mkoni c'est un 10 jours samedi on est quand on est lundi samedi dimanche Marlène ngana bota yo uzana pouvoir devant nga été ndaba kindoki na bino ngana tino na kindoki te ngana sambela ka nzambe na ngai na tinda na kindoki te na bota yo elenga mwana okuka ngai te mama tu comprends na pesa ko mama na ngana onura yo uzana sama ko na ngai ezana butu moi ngaza ka likolo na ndenge nyonso ngana likolo na atoza soki na ndenge na 5e niveau na kindoki ngaza ka likolo na yebisa na vérité on te peine à combien de jours Marlène Zela Marlène ngaza nani
yebisa tu na combien de jours après sur on a aussi ça mon chancelier combien de jours ou après sur yebisa ngai après sur combien de jours tu es ba jour Marlène Marlène zelanga sisa Marlène azanani naza papa yoza moi de bosso na bota mu de bosso vous comprenez naza pouvoir ko likana bandoki nao chancelier azanani chancelier za mwana ngai uzana pouvoir devant chancelier devant bota chancelier te ngaza pouvoir devant minyoso muto modi chancelier te aussi longtemps na otala demiso nzambe na nga permettre ngote Marlène ba pesio combien de jours pour la chancelier na tous les trois allez répondre ngai pour la chancelier 10 jours wana eza no pona yo suna koki ko bomoti na 10 jours wana ponga na ozo na kin suna koki bomoti na 10 jours wana ozo na kin na buto na moi kiyo mando ba kin ozo na ti voilà tika mando ba ki pona imsa monyo so habiter makambo no so se papa a se porter ka sous sauter habiter que dans son la kin oh ba simani ozonga tant que koki si mission te il faut qu'on soit avant ça ni ozonga mais bigabi mais non qu'on kasouté non qu'on kasouté donc qu'on kate petit pas 10 jours 10 jours là faut qu'il na kokité ko papa wana ne avant na kende wana ne totika ni pas chancelier comme ça tanga na kei na ngai et puis bike mutu mokatika li démission Marraine, ma papa. Marraine, oui. Le bas vérité. Ma papa. C'est là, sougate. On a un dribbling à sougate. C'est là. Le comme na sougate. Yo le bingai, ba kokinga ite. O kokinga te batika semence pas chasser. Sunga na tika suna 10 jours ni chasser. Ce so kokinga est-ce que chasser vous ça ni. O pesa kindo ite. Marraine tika baje. Marraine. Oui. Tika baje on zo le bana. Tika baje. Na vendre ba source à danger. Olianga na boto olianga na bana nda wanganga bali yana nganga tala na bana basu nga banga binote papa bi Marlène tika ba na bana sosi na losa belate si ko na mabongo kama bolongo na ngana comprendre que muto aza au dessus de tout le monde boyo ko kangai te moi loba vérité ne ko kangola yo to ba vérité c'est ça vérité. Le 10 jours, on a fait ça pour gagner. On a fait ça pour non, ça n'est pas bien de on a eu. Le 10 jours, on a fait pour gagner. Ce qui n'a pas qu'à ce qui n'a pas qu'à attendre les minutes qui ont. Mais il y a toujours le lot mon dans le sens que il y a une internet la vengeance qui est besoin ici ne peut n'a la qualité mais non il y a c'est quelque chose comment ça et par exemple le bazar c'est là il est ça la 10 jours après sûr na les ngazo mso ngaza te ça c'est faux la ngazo tout on ngamo déjà sans effet ngai stratégie na bino sans effet nga bolo na panza yebisa ngai chancelier on doit préparer le communique ya mi balé pour la chancelier ya boso bengi no chancelier ou bengi so ina tukena so Christine azo yeba na te so kindani Marlène nga ko sanga ba jiwana te on ba jeno sala ba jiwana mon to ba filité ko cha Christine na mkambuti Christelle wana so yi Christelle so Christelle na éviter et pas la biso ndoki na oyo aza accompagner yo ko tapana kindo ina famille faut accompagner pas Christelle na mone jamais au sénat baso yo ni wana ezana ndoki mo pa na biso wana obosani akotaki yebisa ndoki wana on va viser dans ndoki wana tout de suite OK mais on a beaucoup de nabo parce que il nous a bon d'accord le nini on mona so le kono ngamo ko ata fa famille so what ti yo kaino voilà voilà hadi makini ano na makini non c'était pas muy daro mona na na makini non pour la salon non na pas famille parce que ngano déjà toi la nini parce que toi là déjà na makini déjà si quoi zo ko sala tu so na pas un bando qui peut parce que je m'appelle so on a ça parce que ngana
eza efeyanga bisifeyanga na bapesanga baorbe ezalika nyonso enala o nyonso tokoprépare omoni eti sikoyo nga na ndimo te eloko te mais oyo ezalika sukula esika longo koloba elwa suka loba vérité loba tiko ta tonton te wana liasi na ete loba loba ndo lobaka mono makasi loba nabengaki chancelier abimisi abengaki pena papa lupango ndenge nayokaki wana babengaki dans Nintendo oyo bango bazoutilize Nintendo babangi batendre chancelier sikoyo mona Nintendo ya mwana bakiki na baja mwana loba tozele loba loba C'est un point de contact. Elle l'a dit elle-même. Elle a dit que pour rentrer en contact avec le petit, il n'y a aucun autre moyen que les jeux. Parce que chancelier, quand il joue dans les gens en ligne, tu parles avec n'importe qui. Tu vas rencontrer n'importe quel joueur, tu vas discuter avec eux. Voilà. Chancelier, la coachine a joué exactement. J'attends les bruits bizarres. Tana, Loba. Yo. Moi quand vandia. Moi la vandia. Ba tu no zo biswa kabut. Te yo ngana bisa ngana ko sa auto nt. Yo so ba tu no suko tout de suite. Na fana tika suko. Faut se no ba tu no tout de suite. Sola bango. Sola bango. Yebisa ba tu no. Il y a la folie. Tous les. Non, pas la personne vient. Non, déjà, folie à l'olia. Ça vient. Ah, ça c'est mon lia. Dans le bien. Oh, Benga va tout de suite nous ana. Folie ça va, ok. J'ai bossé là qui, au bien aller qui n'a pas, papa n'a pas moni, papa n'a pas eu bien. Personne n'a réponse, ne va tout de suite. Et puis ça va. Yebisa ba tu no siko de uzana bo sona ba on pada bego sona ba moja siko ça ok papa na ngai ki message no bien moi na ngai papa na ngai amoni bino tout de suite yebisa ba mo donc sa réponse bien donc voilà audio et comme inasuka les restes on etikala ki ba divers en attendant base la 5 minutes ndoka yebisa ba master na ke cop et RVC papa nandaku atimbeli masolo voilà. Et là, on est au lingato succès nango. Yo kasko on appelle ça ba piste ya ba problème yo sur le bamia. Ya il faut faire attention. Non lingana so premièrement likamba lobi ke ba ngba pesa mwana kindoki na nzela ya baje. Soko talinga na émission oya mibale na deuxième volume, zonga na volume 1 au comprendre explication et bandi na 1 to ko suka na 2. Tantôt tali a oye baté to banda ya volume 1 ya émission oyeza. Alobi boy. Bazo pesa mwana kindoki na nzela Nintendo. Nintendo ça veut dire baje abana o babeta. Ya. Ndoki aza capable ya kopesa mona kindoki na eloko nyonso. Ndoki capable en tout. Parce que diable a uta azalaki ange o nzamba bwaka na se azana ba capacité tout. Nanzela Nintendo o mona mwana zo saka na Nintendo ba vision o ba mona ka ya ba dessin animé ona mwana bando mona ba dessin animé te. Azo mona présence ya bandoki. Mwana zo sola na bandoki na nzela Nintendo na nzela ya G. C'est ça la sorcellerie ou esengela eba pesa mwana na nzela baje. Sadi ndo mwana zobeta baje na bangwa tin wane longwe baje e komi ye mwana 15 na bandoki na bango babimi na écran mwana komo sola na bango na nzela ba écran. Non lingana rappelez eloko mo eza même na dessin animé moko circula ki awa ba mois passé dessin animé wana eza kindoki. Bazo pesa bana kindoki na nzela ya dessin animé. Ba maman o bazwaka surveillance bana bangona ba maman o balandaka ba information nécessaire ba yebi makamna oloba maman o ya vandela théâtre
Oyeba maman na oloba te. Maman oyo avandela mafinga na YouTube oyeba te. Mais ba maman o balanda ba émission lokwa obiso to osala. Ba maman ona ba yebi. Dessin animé ya Kindoki ezaki na écran ba telemela ki yango. Également bandoki baza na capacité à côté na sima ba G. G eza na problème te. G eza na problème te. Ndoki à côté na sima ya ba G ya bana. Mwana tango o jouer na ba G, mwana komi ko sola na ba G. Ba komi ko sola na mwana na nzela ba G, mwana zo sola na bandoki. Sans que yo parents oyeba. Nani akoti Kindoki ya na bangwa mwasi ya 15 ans o ya utaki Kinshasa. Po ba oko kopesa mwana Kindoki te ba bipoto zo na moyen facile lokola linga mingi ba G. Kota na nzela bilili ya ba G wana to transmettre ye Kindoki. Mwana koma ko ganga maman, je sens des bruits bizarres, je sens des cris bizarres. O ezo bimana G. G ezandenge ba yokela ngo ndenge ba sala ngo mais G ekomi ko bimisa ba cris bizarres. G ekomi ko benga mwana na kombo. Mwana ezo benga G ekomi ko benga Chancelvi. Comment G o nga na obeta maman G ekomi ko benga nga Chancelvi. Mwana crier. Ayebisi maman na lelo yaya na lobi ezalaki Kindoki. Bango bakotaki na sima ba G wana po ba pesa ye Kindoki. Deuxième point, Ndoki aza mutu mabe. Liboso lobaki vérité ta bi ba pesi 1 mois po boma papa. Or etikalaki 10 jours. Yaya Ndoki akokosa ndenga lobai 3 mois bino bobia te na 3 mois ça va. Manœuvre bosa nzoka na quelques jours muta okufa. Akosi abi 1 mois. Nzoka etikalaki non akosi abi 3 mois. Nzoka ezali 3 mois te 10 jours. C'est-à-dire so kotika na distraction tiki prière na 10 jours balé OK. Tala niveau ya Kindoki. Yaya Ndoki aza na lokuta ya kosakana te. Molimo liboso eza na kati ya Kindoki. Tromperie lokuta. Ndoki azalaka lokuta moko ya jetenga na ebisio. Ndoki aza lokuta. Papo ya yemoko aboti makila na yemoko. Yokanda okosi. Alobi ba pesi 3 mois. Or na suka ye kondimeza 10 jours. Tant yo kota na distraction ya mabonde lobi 3 mois c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nzoka baolia on a quelques jours. Yaya mwana yo moko boti soki obokola ye mabe akolia yo. Mwana oboti aza lokola nkoi. Soki obokoli eka mabe suka koya kolia yo moko. Bana nyonso te. Exception ezali. Soki tozongi na troisième point. Yaya libala o ezara toujours na koswana. Yaya il faut boyeba koswana na bino eutaka wapi. Koswana mususu eza ya pamba te eza envoûtement, c'est la sorcellerie. Yango mwana lobi. Akota kaka na sima ya koswana ya mwasi na mobali ya koti wana a profiter apanza bango. C'est ça. Tozongi na troisième point, mwana lobi likambo ya nani mission batinda ki eza aboma papa. Lokola raté ko boma papa il faut tika semence. Atika semence lokwa balobai ba ozongse Kinshasa, ba ebisi sala rapidement. Pesa oya muke Kindoki ata bazongisi yo totiki radar, totiki lien, totiki contrôle. Bando contrôler na musika bakotinda na oyo ba pesi Kindoki na poto akoboma papa. Tout ça wana. Quatrième point moi no alobi likambo a toilette. Yaya. Eza na tala na yebisa bino mikonyo so Ndoki koyeba ye na ba acte. Comment okokota na toilette otikela biso ba déchets fécals no total. Ozana Kindoki. Oui, to lobi teke batunyo su batikaka déchets fécals. Oh non, déchets lobaki. Au moins loko atiki déchets fécals a Ndoki non, ba erreur ezalaka. Ba accident ezalaka mutu abosa na kabosa ni pe abosa ni ko flasher. Oui ezalaka. Mais ya Ndoki okomona ngo ekozala répétitif. C'est ça la question. Il y a Ndoki eza répétitif. Il y a accident ezalaka biso tout ça là ba accident qui peut ko sala petit besoin ou grand besoin au bossa ni peut ko flasher, ça arrive à tout le monde, ça je sais. Mais na lobi ya Ndoki eza répétitif pour eza mission azoluka envoûter bino. Biloko akolia yaya il faut prier. Kolala na butu il faut prier. Mwana no soka zo ganga lukoye ba oganga pona nini. Eza na ba mama mingi so autika kayu akwei ba mama mususu ba yebi même pas ko sambela. Ba papa mususu ba yebi même pas ko sambela. Mwana ya Ndoki ndenga yaki na famille na soka kutaki papa na eli banda prière. Oki basanza ezaki 10 jours pamba. Soka kutaki papa oli banda prière. Lisolo mento beti angote me la dama ye silence. Ba ngai ba yebate ye mutadame ye. A bebisi na mwana na ye wana mwasi abotaki a pesi Kindoki a détruire bango. Et ngai leka dans le silence. Et loko ni ne bikisi bango vie de prière. Yaya telemaka na vie de prière à chaque fois kobosa na ranzambe te. Sambela na tongo, sambela na moi, sambela na buto avolala. Sambela na air nyonso Bible lobi prier sans cesse. Ko sambeleza na RT, priez à tout moment que vous voulez. C'est très important. Ce qui moi no akutaka vie de prière na famille ote, famille mobimba, alingaka lia bango.
Nalingaki na lobela mingi te na audio wana, na pesi yo kaka o babenga ka commentaire, to beti kaka sete likola o elobami, po to fungola mutu mo quelque part oyoka ki bien te, po audio mbamso ko yoka ngope bien te, yango nga na fungoli mwa ba sete, to beti mwa sete po o comprendre. Yaya faites attention surtout po na bana na bino. Tika kokendo tika bana bitika tika. Tika ba confiance na bato yo yebite. Yaya to uta na RDC to yebana te to yeko yebana na poto. Oui, toza famille. Mais yebaka ozo fréquenter nani. Toza wana ba pekisi batu ba lingana te camarade te. Mais to yebaka nani nani ozo fréquenter, c'est très important. Et tadam ya mutu. Okoyeba onka so oza mwana nzambe. Mais keba o tatone nde mabe. Ko tatone to ya kobenga mutu ndoki mutandoki te, ce n'est pas bien. Ko tatone te. Linga nzambe alakisaka yo vie de prière nyonso ebimaka yango moko. Mwana lingaka lia papa na ekala abeti ye ba minduke belé abwakeli ye ba mvutume belé abambie même nzete na pongi po abuka esoki makolo soka loka esoki nini. Mais lokola papa azaki na vie de prière nyonso asala comme mvutuma esimba te, même biloko akolia esimba te. Yaya il faut beaucoup prier. Yango tolobi benga des shows Denar TV na ba sujet ya bien ya boy. Yaya benga o ekomeli yo. Benga biso to lobelango ekomela batu mususu te. O eza comme avantage eza pona yo benga yebisa biso to lobela ba sujet tout. Na lobaki to lobela ba sujet tout. To telemi na sujet moko te to za na ba sujet tout. Benga biso na sujet nyonso moni ki ko édifier peuple de Dieu. Ndenge moko na oyo. Ozui par na yo yaya keba bandoki baza na poto ebele. Bana ba congolais belé basi ba bebi na kindoki. Kindoki uti na Afrique ba eko kabolango na poto. Lokoda ba mama poto bazara na négligence na bana. Bana bazo sangana na lolenge nyonso. Yaya bana soki basimba mina maboko ankolo bazinga mina prière. Atoke tika ba mpa makopino bana ne bana kindoki. Bana no ba kotika la kozwa kindoki te. Mais soki okoka kobeta mabolongo te, oyeba akokumisa nkolo te. Yaya kotokenda akotika bana oyeba ketada mina bango tozande wana. Toza wana. Yaya bondela kapona yo moko pona libala na yo pona bana na yo. Ata to sangani na bandoki, mais lokola to zingami na makila ya nkolo, lokola to simbami na nguya ya Yesu Kristo, kindoki na bango ekosuka pa na bango moko. Voilà autre nga to loba pona lelo ango wana. Partagez-moi cette émission, sunga bandeko mususu o bayebite bayeba. To ça la large diffusion na partage, tango partager, pesa ba voisine, pesa camarade, pesa mutunyo solingi, batu ba comprendre, il faut to zonga na makolo ya Yesu, le temps est mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Yaya, nous devons prier. Kobosa na rate ke lokwa to uta kongonde kindoke sila te bandoki bakoti na poto ebele. Partagez l'émission car ndenge na lobi kobosa na te pesa bandeko mususu batala. Benga biso na basija bien numéro des shows Denar TV yangwana ezo baluka wana ka ndenge ozomona wana. Grave ango benga appel normal okozwanga, benga na WhatsApp okozwanga na yambaka mututu. Soko moni eza fermé. C'est que na la mukina nute ou bien na ba occupation musus o meki na ba air musus. Soko za dans l'international na ki ko rappeler na WhatsApp, soko za na WhatsApp, soko za local na ko benga yo na rappelera mututu. Voilà, to komi na suka ya émission na biso, aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao.